na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mosepelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasaki dila merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur vœu ya prospérité bonheur pe longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bon c'est pela qui na ba service nyo so CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Journal Nabino ya mercredi 10 janvier 2024 yango e bandi mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mina lombango to fongoli basa on a biso pona conteste bino ndenge cour constitutionnel na bokambemi ya président Dieudonné Kamuleta bazala ki na audience mardi 9 janvier et pa yuapi ba confirmer victoire ya chef de l'état sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec 73%. Ezalaki organisé mardi 9 janvier 2024 kuna na cour constitutionnelle mingi penza na salle professeur Marcel Liaou na cour ya cassation et paiwapi réélection ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tête ya République démocratique du Congo ezalaki publié mardi na pourquoi ba résultat définitif na présidentiel ya le 20 décembre 2023 selon haute cour candidat numéro 20 azwaki 73,47% ya ba voix cour constitutionnelle bosimba ke examinaki des requêtes na contestation ya ba résultat provisoire oyo ezalaki publié et pa ya commission électorale nationale indépendante feni na mokuse le 31 décembre et uti koleka ezalaki bongo ya Théodore Ngoy candidat maléré na présidentiel yango ezalaki jugé recevable kasi non fondé pe mususu ya David Mpala ezalaki jugé irrecevable. Premier contestataire, Azalaki Bongo proclamé 26e na liste ya 26 candidats na présidentielle, Azwaki 0,02% ya suffrage oyo ezalaki relevé. Boye atelisaki ba irrégularité ya ndenge na vote, pe asengaki annulation ya scrutin. Ya mibale na logique moko a dénoncaki po na ngambu na ye, usage ba carte de lecteur oyo ezalaki lisusu lisible te. Prolongation de l'opération ya vote et pas ya seni pe ouverture na retard ya ba bureau de vote bosimba ke audience publique et salemaki pour na ba contentieux électoraux oyo et salemaki exceptionnellement na salle ya audience Marcel Liaou na cour ya cassation boye étape mosusu après publication ya résultat définitif et pas ya cour etikali kaka prestation ya serment ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oyo azali kobriguer deuxième mandat na ye na tête ya République démocratique du Congo. Voilà. Assemblée provinciale ya ville province ya Kinshasa ba autorisé ba poursuite contre gouverneur Gentini Ngobilambaka nyoso wana pona ko permettre justice asala mosala na ye surtout pona dossier ya invalidation polanda ba détenu nango elongo na héritier mapindemi. Week-end eleki tango président ya commission électorale nationale indépendante Feni na Mokuse mwana mboka Denis Kadima Kazadi annonçaki décision oyo commission électorale nationale indépendante Seni azwi pour na ko invalider 82 candidats oyo bazalaki bongo ba présumé bato basalaki corruption, fraude, vandalisme matériel électoral pe biloko ya ndenge na ndenge ya mabe. Boye parmi bango kombo ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka yango pe etangamaki e umelaki mingi te na mbala moko assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa oyo ekambamaka epai ya président Godin Poi bango bazwaki lettre to réquisitoire ya procureur général près ya cour ya cassation
epai wapi asengaki na bango bayeba na koautorize ba poursuite pour na gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila Mbaka oyo pe kombo na ye etangamaki parmi bato oyo bazali invalidé na ngambu ya seni. Bosimbake assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa azwaki mokanda oyo mardi 9 janvier 2023 de bureau ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa basanganaki pona constatuer par rapport ya lettre oyo epesamelaki bango na ngambu ya cour ya cassation mingi penza epai ya procureur près ya cour oyo. Na mbala moko bureau ya assemblée provinciale basanganaki pe bapesaki bongo décision na bango batalisi motif ke pona ko collaborer elongo na institution ya mboka mingi penza institution judiciaire pe pona ko telemela justice te aye bana ko sala mosala na ye bango ba autoriser ba poursuite contre gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila Mbaka oyo esengeli aye bana ko se présenter pour na kopesa ba moyen de défense na ye aye bana ko samba par rapport ya likambo oyo ekomelie de nouvelles oyo eningisaki ville ya Kinshasa mokolo ya mardi 9 janvier 2024 capitale ya République démocratique du Congo eninganaki information oyo etambolaki bisika na bisika boye bato nyonso bazali kozela matoi pe miso ezali lo na ngambu ya hôtel de ville ya Kinshasa pona koyoka réaction ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila Mbaka oyo esengeli akende ko se présenter epai ya cour ya cassation pona kosamba par rapport ya likambo oyo bazali kofunda ye. Information oyo nde eningisi ville ya Kinshasa pour le moment bato nyonso bazali kozela eloko nini ekokomela gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila Mbaka awa assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa apeka na mokuse ba autoriser cour ya cassation aye bana kosala ba poursuite contre ye. Car oyo etali bongo dossier à justice sur Bosimba que conseil d'état a pu communiqué pour na kotalisa que mercredi 10 janvier a organisé qui ba audience pour na ba requête oyo et comme qui na niveau na par rapport ya invalidation oyo et salema qui na niveau ya CNIP le plus de 40 candidats invalidés ba les cas qui na niveau ya conseil d'état ba détail nango bokozwa na basango na biso ezali koya to poursuivre édition na biso pour na kotalisa sabino ndenge président ya Konaté Sa Majesté Fumu Difimantinou ayambaki délégation ya consortium panafricain pour la paix oyo bazalaki na mission ya observation électorale na République démocratique du Congo. Na mission d'observation électorale na République démocratique du Congo, consortium panafricain pour la paix, bakokaki kozonga ndenge wana te talatina bayaki ko présenter ba civilité pe rapport préliminaire na bango et pas ya président ya Konaté Sa Majesté Fumu Difimantinou le roi Congo oyo ayambaki bango na ndenge ya malamu pe ayokaki bango na maloba ya porte-parole na bango Luganchomo atalisaki poleleke baye epa ya Sa Majesté Fumu Difima komona ye lokola moto oyo ayebi ba secret ya Afrique pe ba tradition na yango ndepo na consortium panafricain balobi ba élection eleki na ndenge ya malamu honnêtement surtout pona oyo etali discipline ya ba congolais pona vote et puis balobi seni asali ba effort ya makasi pona processus eleka malamu kasi mwa ba irrégularité oyo emonani ekoki ko bebisa processus soko mokete pona bango balobi démocratie ya République démocratique du Congo ezali eloko ya ko négliger par rapport ya bamboka misusu pe balobi congolais azolinga mboka na ye akoki ko senga annulation ya ba élection te surtout ndenge l'état abimisi misolo ebele pe na occasion oyo ba profitaki pona ko féliciter ba autorité traditionnelle na rôle ba jouer surtout pona ko sensibiliser ba électeurs na ngambo na yepe Sa Majesté Fumu Difimantinou atalisi ndenge azalaki impressionné na rapport ya mission d'observation oyo to yambi baninga oyo baye ko sala observation na mboka bango ba utina ba mboko to bengi Afrique bango ba tamboli pelo kwa biso kotala ndenge makambo ya mapona melekeli
basali ya bango rapport ya liboso ya kotalisa ndenge batalisa eza effectivement ndenge bakambelekeli okosenga kaka na bato bayeba po tomesana soki rapport kotala mindele mindele alobi nini meto balabe kotuna afrika alobi nini baoyo bango basali ezali lokumbu Banvula ebele oyo ezali konoka na République démocratique du Congo pe na ville province ya Kinshasa eza vraiment ko provoquer ba inondation ebele bolanda dossier oyo info lingala journée ya peuple à Salébino à travers mongongo ya héritier Mapine. Depuis mois de novembre 2023, République démocratique du Congo ezali koningana na rythme bamvula ya ndenge na ndenge oyo ezali konoka bisika na bisika. République démocratique du Congo ezali épargné na ba catastrophe naturelle oyo tozali komona ba inondation ezali kosalema bisika na bisika. Ndenge moko pe ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo ezali kaka ndenge moko depuis mois de novembre, décembre pe tozali kokota mois ya janvier Banvula ezali kokoba se kokoba ba inondation ya ba rivière ya République démocratique du Congo, ba inondation ya fleuve Congo ezali ko épargner population soki mokete boye ba quartier lokola Ndanu na commune ya Limete, ba quartier lokola Kinsuka kuna na commune ya Ngalema, ba quartier lokola Mbudi cité du fleuve na commune ya Limete pe ya Gombe ezali vraiment épargné te mai evandeli batu na ndenge ya kosakana te ba dégâts matériels ezali vraiment important ce que totali même na ba province surtout na province ya Équateur mingi penza na ville ya Mbandaka mikolo eleki ba inondation pe ezala ki signaler kutu batu ebele bakufaki nyonso wana ezali kotalisa degré ya komata ya fleuve Congo pe ya ba rivière ya ndenge na ndenge oyo ezali ko épargner population te biloko ebebi pe bandaku ebele ezali na se ya mai kino lelo tozali koloba boye na tina wana population oyo azali victime ya ba inondation ya ba rivière pe ya fleuve Congo bazali kosenga kaka eloko moko na ba autorité ya République démocratique du Congo esengeli basunga bango esengeli batamisu epai na bango soit balukela bango bisika ya kovanda pendant ba période oyo ya ba graves inondations to pe basunga bango par rapport ya biloko na bango oyo ebebi ebele tomona kabisika mususu na mikili ya poto soki ba catastrophe naturelle ya boye esalemi tomona quand même ba hélicoptère ezala kabongo mobilisé pour na kosunga population to pe ko apporter secours epai na bango kasi na mboka na biso population azali komilela depuis ba inondation ezali kosalema l'état azali koloba eloko te l'état akangi misu on dirait bazana bango ba congolais te nzokande bazana bosenga ya secours esengeli l'état à secourir bango pona makambo ekomeli bango mingi penza ba phénomène oyo ya ba inondation. Na rubrique na biso ya santé lelo rédaction ya info lingala emeki kolobela bino épidémie ya conjonctivite tope oyo bakino ba mesana kobenga bongo Apollo bolanda yango ba détail. Conjonctivite tope Apollo ezali inflammation ya membrane oyo ekuvaka face antérieure ya miso pe intérieur ya ba paupière. Apollo to conjonctivite ezalaka provoqué na ba virus lokola conjonctivite virale, bactérielle pe allergique. Conjonctivite yango e provokaka ete miso ekoma rougi pe yango ezalaka accompagné na ba symptômes lokola démangeaison to pe mokusa maya miso kotanga bipoti kobima kokanga ba paupière pe vision ekomaka flou kobakisama lokola neti mabele ekoti yo na miso. Ba épidémie ya Apollo to conjonctivite ezalaka généralement virale yango ezalaka causé na ba adenovirus oyo ezalaka vraiment dangereux epai wapi ezwamaka na nzela ya moto kosimbaka miso pe elongi tango nyonso. Épidémie oyo ezalaka pe lisusu entérovirus c'est-à-dire ezalaka très contagieux yango et se transmetaka principalement na bato kati na bato na tango oyo bazali na contact moko rapproché yango et survivaka na tango molai na environnement extérieur pe et se transmetaka na manière moko indirect na nzela ya ba objet contaminé lokola poignée ya ndaku ustensile, mouchoir, serviette pe bongo na bongo.
na yango soki olingi kozwa bokono oyo te esengeli tango nyonso kosokolaka maboko na savon. Ba épidémie oyo eutaka principalement na ba région ya forte densité ya population na climat tropical chaud pe humide. Ezali maladie moko fréquente oyo ezali majoritairement sans danger pour na vision na absence ya complication. Yo moto ozui Apollo to conjonctivite kobanga te ba solution ezali ebele po ozwa kimia. Apollo po na koswanye yango esengeli kaka koluka mama oyo azali komelisa mwana mabele kozwa kabale maternel wana tango nyonso kotiaka ngo na miso okozala soulager. Soki pe ozwi solution oyo te osali kaka solution mosusu yango yo ozwi mai ya kokoti osangisi yango na mwa mungwa obandi kotia 2 gouttes na matin 2 gouttes na midi 2 gouttes na pokwa esuki wana te okoki pe kozwa tasse moko ya mai ya moto otokisi yango makasi na sima obakisi 2 cuillères à café ya miel pur otiki yango eye malili sima obandi kozwa mélange wana obandi ko utiliser yango nyonso Apollo to conjonctivite ekosila. Soki pe solution mosusu pe ya makasi ezali ozwi kaka mai ya sukali to mai ya lobo ndenge bakinwa babengaka obandi kotia yango nyonso okozala soulager. Compagnie africaine d'aviation CAA Namoku Sepona année 2024 Azako présente le meilleur naye na ba client nyonso. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti toasa kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité bonheur pe longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati ya RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez komata à bord ya ba avion luxueux na ye bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino na boyelo kolambula sike bandi CAA akadi lisusu ko améliorer qualité ya ba service na ye pour na kosepelisa bino ndenge ya mesala kosala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024 CPLAS na CPLAS à l'infini CPLAS. Phénomène érosion oyo et continuer phénomène érosion ezali ko continuer ko nyoko la population oyo bafandi bisika et belé bolanda réflexion oyo journal ya peuple pour la peuple et ça les libino. Érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosela bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa et pas wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pour na ndambu ya bandako oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya info lingala journal ya peuple babeta kitokuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo est comme à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandako to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panzani awa koto ngambu ngamba na ki kotika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemins tena kende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa
Érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga. Mais lere boko bunda bosali cotisation tu basaki tu banini na ba salaire maigre toza nango. Okomona pe mbule eye memi biloko nyonso. Donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo ko kapeli lisusu ko cotiser po to finika libulo. Ezneti biso moyen to déplacer ezate. Tala ba age to komi na bango na okende ko futela wapi na mbongo nini. Alors odie kena kende ko futela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende. Pour accéder au Kendata Moussala, tout un problème. Ce qui kambule beti, moyen to longwa wa kokende na bisika tozo sala. Tozo beta taba 2 semaines na bandako. Kuna pe absence ok boy bakati lisusu mbongo. Souffrance sur souffrance mon frère. Na ebité soki bakoyoki la biso. Na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso. Na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya ngomba kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite tozana courant te tozana ba érosion tozana nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozali kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa tobanzi kembela ya population ya Kimbondo ngomba kikusa champ de tir nangali mapena monga fula eyokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia banda kuna bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia. Na rubrique na biso ya découverte lelo rédaction ya info lingala et lobeli bino ba bien fait ya charbon de bois topé na lingala bomesana kobenga bongo makala. Charbon de bois topé makala ezali ba produit moko plus négligé na ndako nzokande ezali eloko oyo ekoki soko mokete kozanga na ndako pona ba vertu nango. Charbon de bois ezali très efficace oyo esengeli mama nyonso soki ake wenze akoki jamais kozangisa saki topé mopiko nango na ndako. Tala charbon de bois esungaka na ndenge ya mokete ndakisa. Charbon de bois et kalimaka poison soki bo remarquer ndeko na bino ameli eloko moko songolo pakala aza ko sanza makila azali ko sanza bo salela na lombango quantité ya makala bo tuti yango bo bakisi mai bo melisi yango akosanza biloko nyoso wana makala ezali très puissant yango esilisaka solo mapeka tope ya nzoto isifika ko tutango kozwa poussière nango ko pakola tongo nyoso tuna mapeka solo nyoso ya nzoto abupia makala enika kanzungu kitoko esilisaka solo na congélateur to na réfrigérateur makala elongolaka solo ya sapatu isifika kobuaka mwa 2 morceaux na kati ya sapatu solo nyoso tu ekei soki ndako eza solo waka mwa ba morceaux ya makala solo nyoso tu ekei yo moto zali koleka libumu eza ya kovimba pona bilialia kosamba te tutaka ka makala sangisa ngona mwa mai mela libumu ezongi kimia makala ekalimaka moya estoma esilisaka moto pasi makala esungaka na ndenge ya kosakana te kutu na tango ya kala ba poubelle ya bakoko na biso ezalaka solo te botango nyoso bazalaka kokende kobuaka makala pe ba poussière ya makala na poubelle oyo ekimisaka banyama ba insecte ya ndenge na ndenge makala eza malamu esokolaka kivu kitoko makala ndenge ezali wana eswanyaka elongi bokozwa idete kosalela yango soin de visage isifika kopakola yango na citron na elongi ba bouton ba poignard nyoso abupia papa soki outi ko se raser kosamba te zwa kaka citron na makala palola ngo na mbanga osali yango 3 fois la semaine bambuma ekobima yote soki mama olambi ozikisi
loso ozikisi biloko olambaki na mwamba bwaka kaka mbuma ya makala zongisa ngo na moto ekobenda solo nyonso tu makala ezali vraiment malamu oyo esengeli tango nyonso tu batata bamama kozalaka nango na ndako po esungaka. En tout cas makala to pe charbon de bois ezali penza moninga malamu. Potopoto ya kitoko na République démocratique du Congo ezase moko Protivap yango équipé acheté aux alamkolo to mwana bilonyo so bosengeli komela yango Stéphane Skandi. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Bouzala kwarme, Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh bino, botela baoni. Botela kodole bino, baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Yo motolula kolata basapatu ya kitoko na République démocratique du Congo place ezase moko na 7e rue limité et pas ya Papa Griffe bona na balite longo na hérité mapinde mpe Igor Ntingi. Papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na limete toki na premier ministre muzalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même un ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on va diminuer le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Griffe pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Dans ça, il était pourquoi Dans ce cas-là, on a fait dans la Gentini Godila. Adjoint les alliés chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentini Godila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoura, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait ses mots politique, mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazan. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir dans nous on va devoir dans la salle sur le téléphone dans 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie sur la position on a ambassade d'Ador à Kekele pour nous dans la présence de la salle dans un bien organisé dans ça avec Kanda nous sous boyo et gossé l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un avis. Bon, je comprends. Donc, client ne soit pas d'accord. Papa Griffe Mawa, on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, la tara testa Awa. Aux ala au mariage, la tara Awa. Aux ala sapat, il y a mon nez, le col à il. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De Kokaï. Ozana o le quoi est mort on est comme aboli le cola il y a un salon
nasala réparation, nasala fabrication. Donc nayebi musala comme il se doit. Otaki baté ça. Oyoki adresse ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Et on est ici la kate journal le peuple na peuple yango e komi na suka merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda o akumbela ki édition na sima caméra tozaki na Igor Tingi montage sima maki na Christian Kiangebe ni pe Fabrice Lundo mi journal la peuple na peuple ezalaka supervisé et pas ya héritier mapine mbandeko boti kamalamu au revoir. Bonne année na CAA Mfumu ya Mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA ayena bon pikili kinyoso, kobesa matondo, accenti, toi sakidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba, CAA compagnie ya bana mboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso, ba meilleure veille à prospérité, bonheur et longévité. Pour la nouvelle année 2024, CAA leader dans ma partie à RDC, à offrir Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naye, bon c'est pas là qui n'a pas service ni sur CAA pesa Kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS.